Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. Petit dans Orligo la lobby. Ça a raison. Wana ndesika bamona ka moninga malamu. Moninga malamu ezana ni Yesu na ibisaka yo. Balanda ka fere pona succès. Abwa kaka bango. Siko etikali siko ekomi oyi mutaoka pasi lokola mama Maria atelero. Mama bango. So boy bango foza na oza no bandoki. O jibelero ezaka do mama. Sege. Bigo to prepara ka domo ya mama sana. Sama. Bukas dadu ana no dala budu skona kat. Na kat. Ya masu. Eko inda. Mutu musu keba. O kale aga. Niko oya yembe lao. Olivier no ya bomo na mama. Sana kuna te. Eza matelo. Yo imbango. C'est le OP à responsable na ndenge na inoka ba bien aketa tama passe. Mais soko alinga loba il faut loba na fiston. Pour fiston so loba ba mise abengi bango ba musicien te. Alors loba seleo. Alors seleo il faut bon ça maloba. So lobi bateau ya maboke. So to kenaka classe do ache pluriel. Do bisonyoso. Do ache bisonyoso tout. Donc wana pena côté wana seleo bon ça maloba. Ça bien te. Et dans la finga, bo finga na bino mbale. Et puis on linga pete bo finga na, et ça bien te. Bo sabata tabana, ngana za yaya na kopisa nzela te bo finga. Mais kolo baka bata maboke te bon saka langage. Bata maboke baswani na yote. Donc ko finga. Histoire fingi bata ba musicien te. Alobine na yoyo de s'adresser na ye. Mbara liboso ba songer na yo, ba reconnaître yo, ezara baté quand même vraiment. Na ba grado nyoso za na ho. Merci vraiment. Au bandeli nga les choses passent en pour na bossa na ki ango déjà. Vraiment. Ba biso o ba muso mutauta la amaka ya Freddy na moto. Mais rendez-vous na 23h. Na kitata. L'air tena na keno na kitata ko doté. Na 23h. 23h point. Kasi badinga to bando telema nga kenda. OK. Nga kenda ko. Nga yo siko yo osane lote o lala na bar. Mais ya Freddy. Ana ndako. Na o ya na dette suti ko suta. Oui. Le fond na côté ba ibike kolo isika ye. Donc c'est ça. Ozala maele naza millionnaire te mais naza respect. Na ofinga ba kolote, na ofinga ba kojamboka te, na otamusa vie na nga calmement. Katika Pesa TV, boyebi ser na nga bien bon. Yeza ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi ye pona masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Aza pe na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bomo na ka service traiteur moko e bonga et tonda soin. Kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui spot en tout cas en retour ba prix. Pour ba service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobenga na ba numéro o de Tchewana, boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV boza la dessus. Voilà. Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir honneur sur Balandarabiso. Bolingarabiso, vous avez belé, surtout Bata State, les lots maintenant de van de la Bangopo, ma soleil à la Caroline du Nord. Voilà. Karami était babi éclaireur, Yemoro légende, mouton en étoile. Bah côté qu'on a récupéré étoile légendaire. Barobi à Freddy, bien blouson.
ozongi singa na idéologie ya King Kester Mené na moni lisusu merci na ba Olanda biso Freddy Mbalosomo Queen Mother bonne santé vie nangolo nzambe kande na lobaka nangolo nzambe sai maatro OK tout le monde qui remise ya trophée et ça là qui vraiment bien jo illustré biso dans place où ya Freddy azozo trophée wana et ça là qui ndengeni pona mona ki ke malobezara ki pembeni kutuma ya miso tanga ke bando banda musara oyo mbala liboso ba songer na yo ba reconnaître yo ezara bateka vraiment na ba grado nyonso za na ho. Merci vraiment. Au bandeli nga lisusu passe yango pour na bossa na ki yango déjà. Vraiment. Ya liboso na pesi bina merci na TKM na groupe na Emo Bimba ndenge ba sonja ki na ngai Kitirawar ba sonja ki ndenge mabete batapoto balobi akosité kri wana batieni nga mikolo yango wana ya Freddy ebisa bango akosité tango to mona ki biso tout en tout cas na musika to partager ki na yo moi bali wana nzambe apambola ye ka ndenge na lobaki alobi vie lobaki makomo kezaki grand 43 ans c'est ça yo moko yo bakina lobi capage est-ce que oyebi masolo to betaka to pesa mbongo ngana lobi te to pesa mbongo te po moto yo nzamba pesi don il faut musala na ye et récompenser alors na mona ki ngona nzela ya TKM ko ba misuba na osala na yebite so ba pesa mbongo mais ngana ko pesa mbongo te et puis na pesa ki pe mbongo te na yeba ki pe te capage na vanda ndako ba yo tikela nga invitation donc légende donc ba cosité et puis na pesi merci na ba nyonso pe na ba benga kinga ba pesa nga ba félicitations ya liboso na grand frère na nganga de ngadios alobi vraiment aleli na Londres yo na mona o reconnaître que makasi mais oui on a zaki leader na biso donc leader na biso et puis grand frère nanga propre donc il n'a cause à la ingranté donc c'est ça aller là qui vraiment et puis na remercier ma Chantal Machozi na Londres et puis Papi Moussoui Baba Mongita na Canada et puis donc il a basé belé au bas pesa kinga pena la félicitation donc c'est ça. OK. En tout cas ya Freddy to mona ki pe na tango ya papa na biso Kabila tango ta ko kende ba médaille pesama ki na ba jibe na ba wera na banani mais on dirait bino batu ya théâtre ba ki parabino pena mingi te po tozo mona pe ba passeport so pesama tozo mona ba boxer ba zozwa batu diplomatique bino est-ce que bo vandara drapeau te po to yebi pe yo sala tour d'Afrique tour du monde et ça peut façon na yo ya revendre drapeau pour les lope bata state va biter OK ne rozwa pe otala pe étoile na yo est-ce que côté na bino moko et puis ça rabino moi timate ça rabino moi mulungete ke ndebo za déjà il faut poser rappeler la médaille na bino ya sina reconnaître ya mboka bon mutasepela ningo wana azate na ko pesa bena faute na exemple ningo lobi tango ya président Kabila na ko pesa ba konzi faute te na ko pesa mo continuer mso ya mboka faute te na ko pesa pe lelo ya chichi beton na ko pesa faute te ba oyo bata eza bango te moto biso nyonso tout oza moto aza na place na ministère na bango. OK. Faute eza na ministère eza na lobaka ngo chaque fois eza ministère na bango ya biso moto bakoloba bakotala batalaka bango bazo pesa na sentiment na théâtre yebisanga so balbi batanga lelo okotanga nani to babi batanga ninge to za lelo kasi ko to bandi baba to théâtre ya théâtre artiste comédien ya solo complet et puis complet azana makambo po na sala ka banzembo comédie na sali na na studio na sali ba comédie na sali ba pièce plus de 5 quelques pièces ata médaille ya mukebo ya ata koka exact ba pesi ba musicien côté abdidi donc awe pas na biso na bango donc artiste ezaka musicien artiste ezaka musicien donc ba comédien baza lokola eloko moko bona yebi na ngai pe komba ngona ko métier até ngai moko na ocha batenga donc dans lokola muselekete donc ce que peut-être ba uti ko pesa nga légendaire il y a comédie congolaise mais artiste comédien il y a légendaire na le pesa maté oui na le pesa maté na yebite soko teka e mazaki na liboma c'est ça
atali alobi ngate alobaki yango bien batonde moto ba komi nyonso moto ba voter biso to tiaki pendant 4 mois bazongisa biso ba réponse to kamwe ebele ya bato ba voter yo yebaki te biso pe oza pe na numéro na biso te biso te toluki numéro na opo tomoni oganye nde po twabenga odo c'est ça mais mbalo na moi babongisa bakipe nanu bacomédien lero toza donc c'est ça yango wana eloko na ya Freddy Sokoda ozalaka naza na Sokoda na ba carton ya soso kuna bapesi na tunika on dirait bozwaka na fin du mois na bonne année. Tout le monde a gagné, ce que comme 3 mois, 3 mois, 6 mois, il faut 3 mois au Bénin. Ok, beaucoup sont bons. Vraiment. Tout ça, tant ya mawa ba petite sœur na yo pe mélodie autaki okufa ceux qui apprennent qui historique yango ya liwa na ndenge nini est-ce que joie na yo pe musu pe tanya kufa ki na kobota awa mais tanya na éviter ceux qui okoyeba epo ba batasika même mélodie quand même oyeba qui est okolo bana moi souvenir mon kioza na ya mélodie yango so moi na lati noir na likolo na signe que tozaka na matanga on a ba petite sœur na biso do mélodie pina donc pire petite sœur propre to jouer na ba nzonzi ebele pa ya major solo solo to jouer na ina ba vie ebele azaki mwana oyo na ba film ya ba grand prêtre pa otika biso Gilles Bavon Mwambo abanga ye pa ça ça ba film ebele OK donc to tourner na ye ebele mukona mais ngaku na mona ke lisute OK ça fait ba 3 ans 4 ans na mona ke lisute ngaka saka aza poto ngana buna nzoka nde aza na point noir donc akena point noir bon na ye mona ka ninga kufi ona point noir donc na yeba ki formateur soka belinini yo yebinga na zalaka yo ko to côté wana ngai makambo via moto na yebite na soka kaka akoma na point noir isali na pasipo toza batu so ekweleli moninga ko sekate po lobi po oyebite et ça est tour à tour soit qui na première rue nous na 5e rue c'est ça sous pe akiti pe na tida suka akiko kikela pe donc c'est ça pour mpuku akufa kana lidusu asi akoti mais ba jeune na mukila vraiment donc pe à son âme na pesi bina ba condoléances na famille biologique na surtout ma besoin de salanga na mwana et pour ba ngwazaka ba master na mwana wana oyane na ba tour mais oui OK donc petite sœur propre donc et ça n'a pas passé donc oyo musolo bitanya wana na olobaka ba condoléances mais en tout cas na yebi pena été bazaba no e ba lelo en tout cas sorry na yebité mais na pesika ba condoléances na famille na famille biologique non surtout en tout cas courage bon ezanzela mutu nyo surtout to sala boni to monika ka cotisation to ezotoka bisono bayaya non to chete mena lukanzamba sunganga tamuke na tiapo eza makambo biso nyo surtout OK ya Freddy oza doyen na makambo o P4 zolobela na nga okotso na makambo vie po yo penza ozalaka penza na moi ba ligne moko ya bien tozolobela makambo o ezalaka ke ozwi mbongo okomina célébrité makasi après l'air mususu soki nzamba lobila musu a bouger au moi mon mbongo na yoto a bouger au moi succès kiti au déplacer que na musu na mboka libanda soki na mboka libanda par exemple ezo esimbité pourquoi ba mususu bazalaka na moi kilo wana ya kozonga Kinshasa ou bien ya kozonga ba famille l'air mususu ba tchaka biso pe mal à l'aise to ezalaka kaka mutu oyo azo vivre pona batu nde ezalaka l'air mususu na kozonga na te ndenge na zalaka na lelo mais batu ebele to mona na question azongi pe na mususu na Kinshasa santé zongi makambo zongi po l'air mususu pe na théâtre makambo comme groupe par groupe mutu l'air mususu oyo akala comme ya ye mutu akala moya jouer l'air mususu ezate na combiner mo ba question na ebele oki oloba nini pona makambo oyo ya leo ele ba ya vie merci na okeno liboso tango tokenaka ko bala mwasi balobaka balobi pour le meilleur et pour le pire donc na tango apasi na bisengo tango nzamba pambolaki yo nzamba za lokola roulage alobi lelo eza capage mutu aboya zate 100 000 abonnés
l'air pe yango wana ya kobongama. OK, ya ko profiter. Ya koza mayele. Po ato komi mukolo balobi oyo nini kapashe. Oyo nini kapashe. Oyo nini kapashe. Ah bon? Kapashe za sute. Mama osiko o bana nani? Kapashe. Mokolo bana kapashe bakokola bango pe bakei bango pe baboti. Oyo nini? Ya bana ya kapashe. Ya bakoko ya kapashe. Komo ezakaka. Yo tango nzambe apamboli obosani ke eza akangi boy neto mona kawa roulage yo leka yo baninga mosu batelemi bazo zela roulage asa nini afongola yo bonga makite tango baninga bakolekana bakolokota biama o kaka yo po lokotaka me oye bakako batela te nazolo bandenge nini tango zwimbongo yeba komi bongi salaire wana bato mozo yo zwimbongo po ba mona onga capage okomi boîte de nuit okomi okakutu posa lundi na mercredi na jeudi elongwa nango batika soka vendredi samedi dimanche po batala kayo na ngwasuma okupasa ngongo ta 155 wana esika tukutana na jo donc kuna omonte jo ka soko okipe mo eloko ayake ko vimbisa libumu kuna sikolede ko sila abano diengu sa misu netitaba na biso donc bato mususu baye bakate c'est ça babiso oyo bamusu mutaotala amaka ya Freddy na moto mais rendez-vous na 23h na kitata l'air tena na keno na kitata ko doté na 23h poni kasi badinga to bando telema nga kenda OK ngana kendako ngana yosi koyo osane lote olala na bar mais ya Freddy ana ndako na oyana dette na suti ko suta puis le fongwami na koti ba ibike kolo sika ye donc c'est ça ozala maele naza millionnaire te mais naza respect na ofinga ba kolote na kofinga ba kozamboka te na notamusa vie na nga calmement avec tous les respects otosa kotosa bayaya kotosa baleki respect za réciproque yo soko yo moni po ngamba losombo yo bani kofinga ngamba totala muto ba pecho yo salite te ngali kana batutu jo amona kanga davana na mututu est-ce que yo komona nga star abona koti na sika na pesi batutu mbote siko tata mo ka venda otala habe nga bobe nga no mbalo sombo bobe nga ino uzande na sina mono 4 fois pour ozande nini ngabi na zane mo moni ngabi nzamba pambola amen. Donc c'est ça. Oyebi komi bonga mate. Pona lobby. Pona lobby. Siko lero kiti. Bano yo mona ke lokote baye. Bakuti opposano na rien. Okuta na siko na minoko siko. Oye minoko. Okuta na siko na munoko penene te fiston. Somo. O pisse na couper. Vous comprenez? Donc okuta na siko na bano baye lelo bazambanga. Bana French wane lo to ata patala bientôt za rien wa fomo mi wa mbe tout sanité wa pena bana te o batangi te c'est ça o yo ka sono sa nini OK wapi OK le mususu Côte d'Ivoire o comme na Côte d'Ivoire kuna awe za Côte d'Ivoire kuna au théâtre pe yo Congo le kate o le kate théâtre par la biso va fale ta Nigeria non kuna ba lekisa kate ba yebi ke o yo le kawa ya bango faut battre la bango bazala bien yo kokuna papa eloko moko te eloko te ovandi omoni esimbi pété moyo zonga kisasa ezate siko soko po le bozonga na nenga esprit na bozonga penda oyepe oyoki na opeso moko to lobelaki sango nani kombango nani petit na biso azonga kia nani lite ya kanda azongi Willy Mouché na yambaki yete ba o ba yeye o ba lingaka ye ba yambaki yete alors est-ce que ngana nazui trophée Willy Mouché na yambinga te za mutu na mutu ko yoka mutema mabete soko zotamwa na mutema lokola ya biso yo na okonzamba ngako tu na zata kuna te mais to leka ngano émission na ba Willy Mouché mutu nanga asa mutu amututu mais pas nanga mutu nanga pe mais soka pesinga te ne ça rien l'essentiel so amoninga to sola kitoko yango wana na boka ka batebele toyoka ka batebele bazali wana kutu yanga orataki na bengi se ya te o zambrota mutalia ka dollar ti tongo esiri nango ta yango esute donc asale ninga mobange na fete na bengi se to na komela kiota komelenga jo abaki jo kendaki jo aya ki pété
Ah, yo ba ko ke na fila mutumne. Donc fila yaki aye ko to ba vendre ta ba zo zela ka jo. To benga kangi téléphone. Aleba aluelenga VIP asana libana mboka ayateo alobi ekoki koleka ndenge wana te inaperçu benga famille na yo benga ba groupe na yo benga ba connaissance ezaki scandale kolia komela kobina ti 2h30 moni bato bazolia na bato c'est ça. Tango na tanga kombo na tango bana na ba mona un jour bakoli o bana nani ya Théo Zambrota soko o yanga mutaki bia otika te akosunga te na lobaka kombo na ngana chaka ina losambo eza ko flatete loboko epesa ka bakata te donc c'est ça tango yo kozonga utie pena nzambe liboso obina yo samusana nga tanga ajina komi nango mais na osana banga mutute wa chete metoleka na itanda oui toleka na salle moko to yangulu pate moko to tala muta kokate jamais ba kokate ba yebi ngai ba yebi muto azoloba sikoyo donc c'est ça mais nazala kana bango oui balela penganga pena lela bango babenga vie na biso ya na biso papa na biso donc c'est ça donc tango yo bongama kite tango ba petit ba yeba bongami yo bani ko tiango keto siko kutana na ba famille sikoyo surtout famille kutute lero zalaki nango pesaki kutute ke musupe lero zalaki nango opesaki siko kutana na leki na bino moko ya mwana tata mwasi na bino siko mwana moko muke siko ezaka lokola bakoche ngola la kabo adunda wala mwana nini azoloba na yo dunda mwana ya tata mwasi no beta tuta boy ko mwana tata mwasi ngani ngama ba shena mwana ngate oya yo wana mutu songe wana beti yete beta wana ngai utalula tata mwasi azo magenga makona nini yango aza nda kuna yete yoki yango ana ndaku na ezola kisalo kola bima tolembi yo olingo kene kolala ka mwana ngo swa ye pusana kuna mbetu na ngai pusana kuna baba ndiko sakana na yo John azwango aisenga lobi abeta kyango abi mwana ya leki na nga ya mwasi aba tema mbeta mama biso mon yango est-ce que ngana salaki na John nazo ya biso makambo ezoleka na mukili kapage blague te soko nzamba pamboli obongama vraiment ozana mikili okenda poto yo bana o rêver bonga malere nzoto ya makasi misise ya makasi lembaka yo kasi biso to traîna ba neboni c'est ça to traîna ba neboni so nzamba lingi ko tika ba 10 bobe ba 8 ba 9 pe o lembi o bibo na pema na ba no sala kaka école na laksaka bana musalo yo nzamba pesa kinga bonga pe ba laksaka kinga nazaki na ngo na nzoto mais il faut ba encadrer yo o musala etambola yo bonga mate ola mukana tongo boy omona skolo place de surtout ola kana salon tata oyo kango siko pongi katanite ngaka ba mona aya nyacho pena to ayo chaka bo omona ngono de ngwawa kabashi omoka no beto mama banga bimi papa betel mama ba komanda ko tena sila lendo betela tikila bino ndako ango tala kabashi olala na okolala na zandu donc bazo on comme ni ba chao esprit bien ba massacre yo donc ya massacre donc na tata mwasi na bana siko muta koda kuna ngana kolinga bila batobote mobali siko melami oko ne bisa frère so ka même moral écoutez habisa moi bete vous partez je suis bana na membre jamais na sanda kuna ngafuna tika na couper il faut prendre nini c'est pour bonga makate comme na bango mabete pour soko zaki na yo na ndako na yo o mona mwana wana ta mukaya oluba na jamais donc ni bongama l'air oyo nzamba pamboli yo donc koyoka sonité to mona ba vient na biso ba kendaka ba mikili ntaka ba komona bango te mais bazonga lelo danger po atie likia na musala na ye ozala musala musunza mapesa ki yote yango wana bunda nzamba okapambula yo
donc yango vraiment merci ya Freddy to qui est vraiment qui toko trop olobi pe mo eloko moko awa ya important ce que ça va ki lokola ba fiston o bois qui libanga esali pe bien ba oti kozwa nungu ana Célio mais elobeli ya Célio on dirait fisto amona ki on peut bien tenir peut-être ce qu'on landa ki yango mais elobeli ya bata maboke wana yo muto maboke Mtamaboke au lubaranga yo mtamaboke et ça est vraiment qui to côté soko selo ya lobi na sai so ba swani bango mbale baza ba mansa ngaza yaya ngana kokota makamna bango te selo ya za petit na nga pena ya kati to so la na bien histoire za petit kutute mwana na ngai donc aza déjà na bino que o ya ça comme na libota na ye na mwasi na bana aza responsable faut que to ça c'est le OP aza responsable na ndenge na ino ka ba bien aketa ta passe mais soko alinga loba il faut loba na fiston pour fiston baba abengi bango ba musicien te alors ba Célio alors Célio il faut bon ça maloba so alobi bateau ya maboke so to kenaka classe do atie pluriel do bisonyoso do atie bisonyoso tout donc wana pena côté wana Célio bon ça maloba ils arabien te les ambala liboso le on appelle ça mutu reproche et dans la finga bo finga na bino mbale et puis on linga pete bo finga na et ça bien te bo za batata bana ngana za yaya na kopisa nzela te bo finga mais ko lo ba bata maboke te bon ça ka langage bata maboke baswani na yote donc ko finga histoire fingi bata ba musicien te alobine na yo de s'adresser na ye oyebi kombo na ye ko lo ba bato maboke te bon ça va merci mutu na mutu na nene aboko amana c'est bon vraiment na comme na bango talinga te na yebi peninga ba bandeli yango te mais na bongo sika pa leki na Célio que o tiaka bata maboke te tuna batu nyoso soli comme na lobi na kosi o tie pluriel do biso nyoso do o tie biso tout ba bato ba maboke wana on dit n'importe quoi. Il y a Freddy qui toko to kende bien est-ce que ebi que faire ego la paix aza en détention mahambo ileka ki ya mwana et tout ba makam kaka mais aza na place ya kokangama bato belé bazo ça je soutiens faire bato nyos bazo contribuer mais to mona ki ndeko na ye orligola aye koloba to zolo bilaka mambo vie o ke ngana kanisa ki bino bato boya ka kokinda kozwaye air moko pona ba ambiance air moko pona mabanga botonda rebelle mais ndenge na air a passi tout le monde dit noté to se retrouver 3 personnes. Il y a Freddy okoki koloba nini pona faire école à Sorazolando héros et puis vie est-ce que entourage na biso to tchara bango kaka na ba parcours na biso to atoza célèbre ndeti bino boy o gérer succès dans ndenge ni na gérer succès dans ngana no ngai moko na nzambe na ngai oya batela ka ngai et puis na mwasi na nga la première conseillère na ngai première dame toujours donc asaka no calme ouais nzamba yebi nenga tambusha kamukini naye epana biso bamongo balobi ikoke olokendo epana biso bayembaka ulo eneja nyango lokeno ulo eneja nyango lokeno yango yemba pe na théâtre na yemba yango donc koba la kisa mama otambola ok malembe la vie mbolo kowa oleki na ndako akomi aleka na ndako koba yaka malembe aganye Eri ko lakisa nini bato balandaka biso tobokaka bango banda biso po toza ba célèbre ok pauvre madula yemba lobi balandaka basi te balandaka nde kombo na biso donc mutazo linga mwasi ya mbalosomo po na ngamba losomo eloko nini azolanda kuna or que mwasi azaka ndenge moko donc kombo nange troublé yo okomi komona mwasi na ngaso okay nzoka ngape na mwasi na ngaka akine pele lote elaka ngama one na bongisi do ta bo moni danger zamba losomo siko yo pe bongisa ya yo tolula pe yo ka kolula ya baninga donc soko lelo petit nga orligo la lobby a raison wana nde sika bamona ka moninga malamu eza nani Yesu na ibisaka yo awa siko batu nyoso tuka pasi moninga malamu eza Yesu
Mona malamu ya Yesu musazo ya l'air ndako no sikaki biloko sikaki kapashi mawa na motema bosui po ya zaki biloko ngote o esiki wana vraiment nzamba ko sala kaka bakati ko pe maboko te tanga makoti ya taxa komi akobetela kamali kuna lufundo moninga komi lo côté akona bimisi na miso lo côté ndoka mutema mabe le lo ye bakake balanda ka fere pona succès abwaka kabango etikali sikoyo ekomi oyebi mutaoka pasi lokola mama maria atelero mama bango mutazoka pasi koleka mama wana lero ya zate po mwana ya mobali wasimba libota mutazoka pasi lokola baoligola lero ya zate musuwana akende kaka ezaba makambo na bango bana ndonga tika siko nini awa musope na kinya ba komi ya kotonga nzoka moninga atangwa pasi asali nini likambango amon ata soko nini tomona ki viera mba akeko ko samba tomona kitala lebele ba tomoni ba mikolo ba rezonaka siko na solo ba mikolo ba rezonaka ba kabi solo longa pe na koma beza rambo oui. Et puis il faut mon kabato mususu ningo mon kabajibe wana album ebima obo kabato bato on va passer le musu enfranté et ça ka reconnaissance basa jiba yebike ba sala kaye na ba wera etikala siko ayebika na boka na kapashi na boka na moturanga yo muso ba na boka ndani na boka mutoyo sala ka ngabuyi oui. Donc c'est ça le londe ayebake alors soko lingo bwaka moto apia mbongo ne belé do yango wana en tout cas Queen Mother ya Freddy Mbalo Sombo to moni mais ba théâtre misusu bona ko sarakala c'est surtout ceux qui ont chef d'orchestre bo sala on peut na fiston na ba vidéo sur nazo songisa awa na Koko Bilali en tout cas et sala pena musala olinga pena chama kasi koso salite yaka to bina yaka to bina chobo yaka to bina chobo yaka to bina chobo agora que funda no kangara sema gaya wala que funda de ora bombombo en tout cas il y a produit la scène faut pas passer pour la médaille tembalo ba pesa faut pas passer bon kelelo biso do sala faut pas passer ba pesa gate na ko kwene bali pena na ke ko en tout cas merci à Freddy tout qui est vraiment bien to lo beli pe makambu ya ba jibena ba wera boni ndengo ni ozomona wenge 4x4 eza mystique kuna ya blague idée kuna eza oka kotakoli kuna te kotakoli idée au commandement ndengo moni awa oboya somo sakanako oboya bayaya ezaka koyaza somo eza mystique ndengo mona martyr tonda eza vedema te yo ozwango owengi yango ndenge nini yaya Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. oboya likama ndenge nini wajibisanga vraiment oboya nini eza débordement po tiki yango lero ya bato bana ngo ebele la kiteza de wera shibe
c'est ça. Ah papa, so boy bango foza na oza no bandoki. O jibelero ezaka do ma. Segue. Digo to prepara ka do ya mama sana. Somo. Buka stadu ana no man dana budus kona kat. Na kat. Ya masuno. Kuneza kusakana de o commandement. Somo. Donc souverain za kuna roi de la forêt. O qui parce que ça ka c'est les bois za kotoyo Adolphe Tata Dominguez. Donc otali héroïne. Dans le bien, héroïne. Mon tomosu keba. O kale la. Niko oya oyembe la. Olivier Beno ya bon mona mona. Micro ça na kuna te. Ezanga te lo. Yo mbanga mboy. Elo wana ezanga te. Mais la vie d'ailleurs. Ezabla. Monaka bato ba uta mikiri ba oya. C'est ça. Ba Roger Mbaman, ba José Mundango ba kokita, ba Thierry Sandala grand coach à Switzerland, ba nani Sylvie Wecha comment pasteur oya nete. Nani. Ils sont bongana. Na lobi na yo Emma Mandanda na Autriche akozala baza ebele. Baza ebele ba koya pina donc nema monsieur za koto biso sikoyo evenema na Caroline du Nord. Yango ndesko masolo ndesko. Allez donc yango wana. Eza ndenge nini parce que ozo kende state. Ouais, on kende state. Nzamba pambola pena ba o ba chelo boko. Te nzamba pena pambola bango. On a voyage yo en tout cas mais ma pena ba mbote nanga kuna ya Freddy nzamba pambola bango. Nzamba pambola bango baza minei. Baza pena minei yo mo tanga ba komo na sima. Donc na kudute andi azawana. Nani Randy Pazali wana. Donc baza minei otanga bango kitoko apesi bango pena merci ndenge na bana rale puis na pesi merci na bombo fifi ndenge pena zala ki wana et ça libena OK aza kitoko bombo fifi vanda kuna ah bombo fifi vanda kuna OK donc bazala kuna dans le 30 juin. Dans le 30 juin. Donc, on est venu le 30 juin. Caroline. Dans le 30 juin, ils ont Moukolo et a fait. Il y a le 30 juin a fait Nabiso. Mais ce spectacle est le 3 juillet. Ah, OK. Le 3 juillet, c'est quoi na Caroline du Nord, mais plus précisément na Raleigh. OK. Na Raleigh, c'est quoi Caroline du Nord, na Raleigh. Na Raleigh. Déplace au Makamboza. Donc, communauté congolaise, union Sobaz à la Wana. Talaka mamba ya kozala wana bombo fifi ya kozala wana baba mungita donc akozala wana donc ba théâtre muso baza kuna ba kozala invité surprise donc kozala pena wana donc kozala kitoko osakana te donc c'est ça bana donc o bena bazang ba mona mamba lokala ba ya koseka ba pakola mafuta pena donc et kozala danger donc ba ya osaba mbata Bambata ya cascade. On a émission donc. Nickel Biongo. Nickel Biongo. Nickel Biongo ne yé pena masolo donc. Yende pena dendo. Donc yé clôture. Donc clôture Nickel Biongo. Donc Ozangi Maloba. Nickel Biongo en tout cas to sepeli. De sepeli pena ce qui a fait du que so yo sepeli Nickel Biongo prêtre Lombongo prêtre 20 prêtre bazamine tuka wa kombo ba 20 mais biso za bisiki kuna baboy na ba tracasser baboy na bango tracasser po bato musupe ba alaki na net ya menzamba sali poli kambutu acha kanze mo bazaba na bana nzambe merci bato bana bande ko na vraiment nzamba pambola bino et puis bango wato nyonso ba sepeli lero ke yamba na kozala na ebe ko inda donc ça na kitoko donc c'est ça ya Freddy to comme l'impression que pena ko silisa et le nini oyo mutu fois sala pe po umela nana musala nana vie ndenge tozabu eloko pardon eloko nini oyo mutu akoki kosala po aumela na musala na ele rola yo 44 années et puis po azala bien na vie na biso nde tozo vivre bola mokili ase po eloko mutu akoki kosala po aumela na musala na ye ezaka ko respecter yo komi respecter yo moko ko respecter musala oyo zo sala oyo esala ka yo zala oyo nzamba pambola ka yo na yango o pesa yango respect OK pesa musala wana respect po yango nde bazo bengelo capage OK yango bazo bengelo capage soko ndo baby si yango esiko kokoma package OK
elongo capage c'est comme package donc yango wana et puis tchanzambe na oliboso tia losambo na oliboso 10% na yo 10 na yo tiaka okoumela na mukili et puis soza na problème à mutute nini te papa biso pe asona ma ibsa ganga lobi soko lingo umela na mukili ke bana basi ya bato na komela baninga mbongo mi bale wana komela baninga mbongo ya mabe boke pop na jo malgré yonde kolo histoire oui aujourd'hui 10 000 ça doit être 3 000 OK o yeso ko pe azale lo bien a otikala na kombo na yo so le longa na za boeza capage c'est ça bato mo balobi na ngwa non ya mbali on a be mission sala kana capage ça lio grave est-ce que na ko l'émission amen lo ba kombo na capage bozaki mo ko ma opesanga trophée na tanga kombo nani yanga ya capage opesa yanga bon de l'oroté donc c'est ça reconnaissance. OK. Merci à Freddy. Salutation à Onyo Balandio et puis Onyo Sobazelo pendant la Caroline, assez romanqué biso mais ba vidéo ezangate. Pourquoi ça va ngoni? Onyo Sobalanda biso na balanda bazelanga na Caroline Dino plus précisément na Raleigh to zalawana yamba la roya na commande bochanga na mabondeli et mukolo wango déjà to koma boya ko zelanga pende belé hein nickel biongo na bosani binote 20 mangni bino surtout na pesi bino ambote bozala bien zamba pambola bino surtout apambola penza apambola tozala belé mukolo wana tozala pende belé na tali pena boye na bani olela boye putain on a bani ko lela et loko wana ce qu'on a tiré là au capage c'est ça apanza on mukimba donc il kozala pena boye na pesi mbote na bana Paris nyon surtout esika bozali petit na ngala Rose Mboyo mwasi ya mongo alekimbwa elengi et puis na pesi mbote na ba na opesa mbote na nani basé belé awa bon père basse na Bruxelles na pesimbote na mbela na Bruxelles na pesimbote na Chantal Machozi à Bosco Boble na pesimbote na nani Papi Moussoui na pesimbote na Mère Vala na pesimbote na l'équipe belé na pesimbote na Georgie et pas Benoît Bamanga Benoît noko donc tokuta na Caroline et puis na pesimbote na Caroline du Nord si c'est pas Masaranga Fredo mobali ya mama Fatou na pesi yombote na ebi nzamba ko sunga tokutana et puis na pesi mbote na bana Irlande ngambe na pesi bambote et puis Alpha Monangani na pesi mbambote bosika bozali kuna boza ebele so na banda kotanga ba pele lokoka na Italie pele lokoka ya filo lokoka nani ce soir ebele bon boze belé monayeme na peso boti et puis na bosanité petite sœur propre wana tambola minduki di kaka azala kaka ye moko ya katika pesa s'abonner belé na katika pesa TV petite sœur propre bomba ya biloko ya mbalo kuna po yondo kolambela ya fiki wana beta kapena mondoki kaka atire bango Vraiment, merci à Freddy d'être passé. En tout cas, Nzambe apambola yo asungo kende bien, ozonga bien. Poza papa bana ba ope ba kolukala mususu ba benga opela mususu na France na Londres kenda pekala. Na kenda pekala kuna ba renouveler ko. Ba renouveler ça bien. Te ba renouveler. Na ba Suisse ba nini otambola. Ba pesimbote na bosani, pesimbote na baninga na théâtre nyoso tout. Na ba président tout. Isika bina bozali Nzambe apambola bino. Bozala sona lobi mabe bolimbisi dans un moto. Sona bipe malamu bo féliciter ngai. Na pesimbote na ba konjamboka nyoso. Na président na biso Fati Beton merci vraiment na ba ministre nyonso tout na pesi bango ba mbote na pesi mbote na ba gouverneur nyonso ya Congo mosali za ka moko tozali tokanga mali kofi moko tozala bon moko mboka na biso kende liboso donc merci na bosanité mon amour mon cœur mijengola toujours merci ma mère jeune foufou ya kitoko po ozo maintenir ya Freddy ozo maintenir et zo ça biso vraiment bien ba foufou na lambela ya Freddy pe ça ka kimia po biso to zo ka epé à l'aise boy kabaji di boma na yo kabaji di boma na yo comment na Freddy nga koma da titi so ma mère ja pembeni on dirait alia kalimbondo te mama na ngai na bijo wana ya Freddy noté wana fani pembeni na ngai
nayoka lokola mukongo na ka place oyo nayoki lokola ezosala na bana basi bapiaka mbote nazowanga na mutu nayebi yo te nayebi ne me cherchez pas les problèmes. En tout cas, Fred, on a mystique. On dirait que dans ça, c'est ma sainte. En tout cas, merci à Freddy. Merci à Mégé. Merci à Baron de ce maladie. Bisous à Freddy Azamoutoua. Il y a Makambo. Attention, tu as gagné une info. Moi, je te montre. Faut, le temps, c'est de l'argent. Azo préparer voyage. Dans ma pamboula, merci. Bien, Azo, bien. Merci. Pour pamboula, Freddy, aux États-Unis, balaki ici déjà exemple. Binopé, dans Londres, partout. Il y a des adjika. So bobika ya tata rapide moi loko aroya bo contacter bato mosuba ko tuna ngaka passe wakasi de bisuzu o ndenge bato mosuba kana te ngake musala ya ke musala so na sisi musala je rentre il faut pas me chercher oh là non yo maman les ala ngai na ye pour na sala musala nanga après na zongi je rentre dans mon pays. Merci. Merci en tout cas, bye, à la prochaine, au revoir. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba. Esi ba valida Oyo Kinzala Kobanga banga te États-Unis mobimba Esi ba valida Kona mariage na yo Ndeko kobanga banga te o Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo Motema leo some Ba pesa Asolo la babie Soko kutani na ye Kozala deside Katika Pesa na pesa yo nini Katika Pesa motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Juliette te valide. Yes. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nitou, la patronne. Y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis mobimba valida. Yunani Oboya. Madame Katika Pesa motema malamu luta ya Nzambe ya Yoga. Juliette valide. Fumukoi. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV.